Mbote batata ba mama bandeko balingami. Je me permets de faire cette vidéo parce que eloko moko elinga na mutu. Au fait, moi je suis apolitique, hein. C'est pourquoi même si vous voyez dans mon profil, je fais moins de commentaires sur ce qui est de la politique et qu'on sort parce que je m'y retrouve pas en tout cas. Biso tobotami na tango a Mobutu. Tokoli. Bato mingi babotamaki na série na biso bien avant biso ba na ba série 6, début ya ba série 7, mingi babotamaka na mama yemo. Wana mama yemo ezalaka mama yemo. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que nazo mona na ba réseaux sociaux, na télévision bazo kumisa na kotanga nanga koma mutute. Oya sali boye, oya sali boye. Mais ce qui m'étonne, hein, hôpital oyo mama yemo. Oyo ezaka na masina, soki na njili, soki nini, Roi Baudouin. Biso awa na Lubumbashi, hôpital à Sendwe. Cliniques universitaires, na Kinshasa cliniques universitaires. À part il y a R à Mobutu, peut-être nazalaka trop jeune. R à papa oyaye, papa les pères. R à papa les fils aye. R ya papa oyaza siko na pouvoir. Yango nazomi tuna, hein, mama yemo, Roi Baudouin, cliniques universitaires. Cliniques universitaires ya Lubumbashi, hôpital Sendwe. Yango ba hôpital wana ba mona kangote. Kaka so de mouton, kaka kotoyo kokumi seleki mingi na internet. Je ne sais pas, hein, peut-être qu'il y a des gens qui vont me contredire. Oui, embouteillage ezalaka na Kinshasa makasi, banzela ezalaki mike. Mais ezaboma batu moins que malaria. Moi je sais que la malaria tue plus que beaucoup de maladies. Bandeko boye bisanga nanu ba hôpital ya minene ya ba oye bimisika ba diamant ba hôpitaux wana et tout eza pona banani ngana kenda diamant 4 5 6 fois, mais ce n'est pas pour toutes les maladies que na kenda diamant, c'est les yeux de la tête na okokangote. La majeure partie de la population est pauvre. Majeure partie tenakolo bata 90% de la population est pauvre. Sikoyo, ba président nyonso balekaka, ba gouvernement o nyonso elekaka, ba tikelaka nani charge ya kobongisa ba hôpitaux wana, botala eta ya mama ye monenge koma. Moi je me suis permise une fois na que ne se faire soigner sinusite na clinique universitaire. Na yo kaka les cliniques universitaires et consorts na keiba ya mbanga na service à Aurel, mais c'était pitoyable. Na préféré la tika na nanga kutu na ngaliema, c'est quand même passable. Il n'y avait rien à quatre service à Aurel Kiti Moko Boye Pola, mais ça moko Tengama et tout. Mais une fois, quand je travaillais dans mon ancienne banque, pour ne pas citer le nom, Bazui ba se permettre ba que le quoi affilié biso kuna na mama yemo. Yesu na ngai na vanda na ngate sinusite tungisinga na ken hôpital. Bandeko ovandi na kiti ozoze la médecin yambo, tunanga liboso no nini. Bo excusez nga tala nya munene. Na ba toilette wana ya salité et tout. Obeti misu na gauche okutani nango, obeti na droite okutani nango, zolo kote o solo masube zo yamba yo. Siko population eza pauvre, population bakolia saut de mouton, population bakolia ba fanatisme et koti mingi. Je ne vois pas banda oya papa akenda pe à son âme, ya mwana aye, mususu aye, mais je ne vois pas. Donc baza focaliser kaka na biloko moko finance ya mboka. Kotonga ba maison babenga ngoni ni préfabriqué mbongo ebimi tomona eloko te procès à 100 jours awa tomona ka ba floué biso boye na yebite makambo ekoma wapi bino boza kuna na Kinshasa. Mais je comprends rien. Est-ce que bomona ka situation à ba hôpitaux botala dans quelles conditions basi bazo bota botala ndenge bana ba statistique ya bana bazo kufa na malaria. Donc, et comme il y a une cité, il centre médical, il y a un équipement adéquat pour soigner les bateaux. Si il y a un fanatisme, il y a un finger à gauche, il y a un finger à droite. Mais sur le plan social, et là, il y a un Kinshasa maïzate, monga fula maïzate, botala maï régie des eaux et eaux binissa, maï à couleur, il y a jaune, au quoi masangambila. Mais moi je comprends pas. Bino batu botiaka ba commentaire na Facebook, bino batu ya Kingandi, bino batu ya Kingandi. Mais boye bisa batu na bino ngo pete, bino ba boliaka ba mbongo na bango ba mbongo gouvernement soki ndenge nini. Ba beta ko bongisela biso ba hôpitaux.
Comment est-ce que tozo kufa? Ce n'est qu'une portion de la population de bazozo soins médicaux adéquats parce que bazana bambongo ko voyager soko tali majeure partie bato ka ya ba gouvernement wana na ba famille na bango peu sont des commerçants bazana ba bonne vie, des hommes d'affaires et consorts et tout. Mais la majeure partie de la population ba soin ata ba bazana ba gouvernement ba bazana ba ministre. Est-ce que famille na bango nyonso bazana mbongo? Moi je comprends pas. Tu sais, vous savez, je suis révolté. Ceux qui ont des réseaux sociaux, oyo ba kumisa, oyo boye et tout. Ceux qui ont des commentaires, ba fingio, batango bazo kumisa pe, batango musu ba pauvre, bozo kumisa ka bazo floué bino bongo. Ce n'est pas parce que banzele comme minene na Kinshasa, nanya kolia nzela wana. Na boy te ba mitu kezo tambola mais embouteillage Jesus à la kaka. Babiloko oya motuya oyo bakoki kobongisa babongisela batu nanu bopito batu bazo kufa bakitisa ba priya biloko batu bazo lala nzala misale botama et consort et tout biwi basali banzela ouais basali banzela mais boye bisanga banzela les routes qui relient la province à la capitale et tout est-ce que ça malamu lelo bakosala tomate na bakongo kuna na kati tomate ezo pola kaka na bilanga po tomate uta na kati kuna ebima libanda po eya koteka mana ba ville tomate ezo pola banzela ezate tozo tala bakindu manyema banzela epola et consort et tout ba hôpitaux ezate mai ezate ata biso na Lubumbashi mai à l'état société à l'état régie des eaux et comme ils sont kotonginda kunayo Dieu merci nzamba tie biso na mabele moko a bien au sali forage mais forage $2500 ya koloko tango wapi surtout biso ba pauvre oyo $2500 wana okosala konzo ya combien de mois pour bengisa camion wana forage ba ya kotimolelo mai mboka mobimba biloko nyonso biloko a première nécessité ba soins médicaux kolia mai komela et pourtant tozana mai tozana ba fleuve tozana ba lac tozana mai et tozana ba mai ba shit oyo ke tozanga couranté mais makambo nyonso mabesko boye bisanga beaucoup misaka bato ngo na nini est-ce que misalo bazo sala na bambongo ba salaire na bango ya libenga na bango ba fouti ka salaire na ye atiango na travail te ezambongo ya leta ezambongo ya ngana yo to salaka inesesekata kabiso mbongo to futaka ba mpaku ba impob nyonso to futaka ngo ezambongo na ngana yo oyo bazo bongisela banzela oui lelo oyo mosusu na kalemi abongisi banzela oui bazo betele maboko mais asuika kana libenga leta te oyibi ndambu bongisa pe ndambu. En tout cas, bino bae ya politique, na bino bae botiaka ba commentaire, ba fanatisme. Bon mais quand nous koyebisa ba kondina bino na ba bongisa la biso mama yemo, ba bongisa la biso soki roi Baudouin, ba bongisa cliniques universitaires, ya Lubumbashi hôpital Sendwe, ya ba province nyonso en tout cas parce que bato bazo kufa lokola ba soso, ba médecin à lokuta ba boti ba infirmier, mutu mususa sa infirmier asilisa ata istemte, afungoli kanani na ya muke, atie mwa biloko, aswanya batu bazo kufa bana bazo kufa na malaria batu bazo kufa na nenga ko avant ko bota makambo eleki ebele mais moi je me demande pourquoi beaucoup misaka ta politique pourquoi beaucoup misaka ceux qui bozo kumisa nini moi je me demande je ne sais pas la situation la vie devient de plus en plus en tout cas moi je ne peux pas commencer à louer les gens pendant que je remarque que la vie est difficile je ne peux même pas me permettre de louer quelqu'un parce que je ne vois aucun changement na oya bima ba oyo ba bima na ba oyo ba koti na zo mona côté nazo mona elo côté et ça lokolo za ovana na ndako muke bayoke lioma ba komisi ndako no espace moi munene ezala un peu aéré mais kolia na pasi ozolia te kolala na pasi soins médicaux na pasi siko obetela mutu wana ba maboko kili et tout oui toboite ba koti sika totikela bango temps total nanu parce que ba émission ba passer ba 10 ans ba 14 ans mama yemo soko ke na mama yemo okobwaka soya ata 30 fois soko leki na sima mama yemo place noko yeba ke kufa ezalaka bobetaka pe tour kuna te avant beaucoup misaka bobeti na tour kuna oyoka 5 minutes oya kati motema 5 minutes kendesko kotala na ba médecin ngo basaka na hôpital ngo ba posa ko traiter bato esili pourquoi baza impayé posa ko traiter bato esili baza impayé na sens na bango oyo jura ka ba sera classe je ne sais pas on appelle ça comment encore et tout baza na ngoli susute parce que le ventre creux n'a pas d'oreille bato bazo kufa na ba couloir et tout aspect médical ba soins médicaux bobongisela biso ngo nanu boyebisa bato na bino ngo bozo kumisa butu moy ba mekana ko réfectionner ba bâtiment batia mais qu'est-ce qui empêche diamant
cobalt, wolo, nyonso manganese, nini ezate na mboka oyo. Siko boye bisanga, mbongo ngo nyonso, baye bazozwa ba mbongo ya leta wana. Oyo bino bokumisaka wana. Mutu akoti kaka na janvier, akomi ministre, na mois ya juin, tongi déjà 2 immeubles. Est-ce que ça salaire na ye? Est-ce que ça na ye? Je ne sais pas, balandela ka salaire ba tout na mboka oyo. Siko ba hôpitaux mbongo l'état wana ba koki koloba teke cette année on doit réfectionner tel tolongo lindambu na banzela obi ba maison préfabriquée wana tolongo lindambu ndambu to bongisa ba hôpitaux to tia ba bonbonne to tia ba nani to pesa ba médecin salaire batu bazo kufa loka ba mbwa na bino ba bozo welela kozwa ba mbongo ngo botonga ba immeuble bata mbongo ndenge pe bazo kufa boye bisanga na bino batu boza ba mbongo ebele wana. So bokufi bakunda bino na bambongo wango na bino na biso tozaka ndenge moko biso kutu na sito polaka na kimia parce que cercle yango ya biso ezaka mabaye eza mingi te to ezaka oya bino wana bakotia mo soki ba zen soki ba nini okopola penza mabe na se boye bisanga nani si akufa bakunda na ba immeuble bozo welela batata ba mama balingami bino ba eboza na gouvernement kuna etu bambongo bozo sa masse belé wana et ça pour beaucoup faut que nango na ba cimetière. Moi je me demande oh mboka nini yo fanatisme bozo kumisa kaka mais famille na yo ebela yo mutozo kumisa wana yo ministre yo mutokumisa ka yo politicien yo membre ya parti moko bozo kumisa. Est-ce que baluki na simotali ba membre famille no otali tata no mama no ba cousine yo banani soki moko na bango abeli est-ce que ça na makoki akokenda ta semka. Est-ce que ça na makoki akokenda ta centre diamant? En tout cas, tout changer façon na biso akotala. Bino ba eboza na assemblée nationale ba kondi na biso bo mekana nkoloba makambo ba soins médicaux. Si konga na zotuna neti nga yo na sali ata plus de 20 ans ba katanga salaire na tembe. Soki na tali ba impo oyo INSS akataka ngai wana et tout. Ekendaka wapi yo? Lelo soki musale sili na komi mobange na zui pension. Boyebi bambongo ba futaka bato. Mais en tout cas, na évité, hein, vraiment, c'est vraiment triste. Ceux qui n'ont pas continué à des heures, il y a des choses qui révoltent les gens et tout. Bino ba ya politique, bino ba ebola la kate na Facebook, koku misaki ngandi, oya comme président, oya comme président. Ceux qui ba komi ba président, ceux qui ba komi ba ministre, ezaka ka yo na bana nonde bozolia, ozaka na famille pauvre. Quelle que soit la richesse que tu as, même si on tongi immeuble, ok, n'a rapporte chaque jour. Et baluka na simatala na nous sort ta famille na yoko. Pour tout le monde a un documentaire nous sous total aka. Moto na famille so kaza riche, famille ne nyon so na sima, ba descendance ne nyon so ba ozana mbongo et tout. Oya yo richesse ka ya yo moko. Oya yo ko bete la maboko ka po yo lia, moi sino lia bana no balia. Et bon mo cousine na yo azaka na masina wana na kingasa nyona. Soka beli asenga ka oka po sepela. Era kokena roi bodoya kokena polyclinique ya cité ya muke salité wana akufi après yo ke somba cercueil oh to sosolako babongisa banzela pardon misala ezo sala mame bino ba ebozaka pembenya bato wana boyebisa bango en tout cas ngai na telemeli makamba ba hôpitaux aweza moite soko beli tozo kufa lokola bambwa tozo kufa baliwa moko naturel te parce que kisi ezate ba matériaux exact aucun hôpital ba pesi yo maladie X ba pesi lui yango pe kisi au vandi santé est grave baluki cotisation ba sali obimi moi Afrique du Sud moi Inde maladie ba kanga ki na Congo ezango yango te o oyo ba melisi la ki yo ba kisi kili ezango yango te bande ko do ba melisi yo ba kisi tozo kufa na ko ingurger ba kisi oyo tozana ngo mais tu t'imagines oza un problème à foite ba pesi yo ba kisi siko kuna na kati ezoke bongisa maladie nini. Et totalement likambo pardon totalement likambo parce que bisognos toza ba makokier voyager au Québec pour doter soins médicaux. On n'a pas tout le temps l'argent pour aller dans Diamant, pour aller chez SMK, pour aller dans la polyclinique ou ya cher wana. Bon bongisela biso mama yemo, cliniques universitaires Roi Baudouin, hôpital à Saint-Doué, ba hôpitaux ya l'état wana pour petit peuple à soin. Bino pe ba petit peuple ango bozo beta maboko bozo bimananzela ko kumisa bango bela kasi totala soki aroya
Bela total hôpital au Kokende. Ah non, c'est vraiment triste Mboko en tout cas. Je suis désolé, ça me révolte quand je pense à ça en tout cas. Nzamba sunga batu, mayele kota na mutu, kuna pe l'Assemblée nationale bolobela makambango, bino ba epe bozan internet bolobela kababete la kabango maboko. Bon mekana ko lobela makambango, tobo ete batongeli biso banzela, mais batale la biso aspect médical, batale la biso aspect ya ba soins médicaux kuna et tout parce que yango nde bomo ya mutu. Atole fufu, so qui santé za malamu te zaka malamu te en tout cas. Ezaka malamu te nzamba sunga mboko na kombo na Yesu. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a appelé Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a appelé Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.